Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Ndi télévision en 1996, donc 96. Oui, Zaki Nanonazaki Colabex, c'est-à-dire collaboratrice extérieure. Une émission Star à la Une qui était une émission sportive présentée par José Lomami. Je collaborais dans cette émission, na Antena. Et puis en 1997, na Canal Kin, là où j'ai conçu mon émission Aide semblable, na Bandi Télévision Kuna. Il y a un patron Moussoussou, a olobano likam dans un coup de tête, a eu décision na ye, où il y a lingika yangwana, et puis on dit isiko yo, biso ba o to umela na télévision to za victime, ya ba CV na biso. Les gens na batu misusu oyo lelo baza na ba chaîne ezaki bato oyo banda ko diriger. Oui, 8 mars, ezali journée où la femme doit se conscientiser. Donc la femme doit faire une introspection, être plus féminin, et ne pas perdre sa féminité. Donc vivre la parité dans l'équilibre intégral, l'égalité n'est pas l'uniformité. Donc une femme représente la douceur, l'obéissance, la sensibilité, la tolérance, la fidélité, la finesse et la soumission. L'égalité n'est pas une ressemblance. On ne doit pas se ressembler aux hommes. Mais on doit quand même revendiquer nos droits. Parce que la femme n'est pas faite pour la cuisine, non. Moi si Azali Moto Oyo Abakisaka en plus, raison pour laquelle on nous appelle deux aides semblables. Ce qui nous embête il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut qu'on lui fasse une aide semblable. C'est juste pour voir que l'homme sans la femme, il est incomplet. Alors yo maman vous appelez à papa, c'est pour faire quoi? C'est pour réclamer les cabellos, c'est pour réclamer les fonds de teint, le talon, je sais pas, le pagne et tout. Non. Tu es là pour compléter. Parce que ce qui est là, moi si vous voyez que mon bal nanga peut-être salaire na est à $100, mais ma besoin na biso est à 300. Yo sani. Zoa $100 wana comme ça on mayele et comme à 400. Pe ça ba idée constructive. Kozala wana kati so omoni mbongo yo moni elamba, omoni mbongo, omoni portable, omoni mbongo, omoni bijoux. Tamso lataka me ozobota bana lopango te. Bozali belé bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote balanyo c'est chez Bissou TV. Oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Merci beaucoup. Bonjour, bonsoir, bonne note, bonne nuit, bonne tarde. Ça dépend. Yangonga Bobi ko rejoindre votre humble serviteur. Safarenzinga mobala likukumambala mwindo mobala sans hydroquinone. Emission nabiso ya qui fait quoi? Nani azosala nini? Cahier de charge nabino ya émission nabino zakamunene. Et ça vaste. Et puis sans oublier nakata chaîne nabiso ya chez Bissou TV de charge ya makambu kaka na ba news tozana ngo ke papa nabiso Joski ki amboko ta utaki kotika biso sikoyo tozo comprendre te papa Joski a rolela mana poto to papa Joski a rolela mana Congo parce que jusque là gouvernement nanu ebimité ministre nini oyo akoko sala de démarche wana to ebité ministre sortant to ba préparer ministre moko ya mbangu po asala makambo na po ke papa Joski Kambuta aya Kinshasa to yebité. Et le 6 avril sortie officielle il y a pièce ya Kimbangu. Papa Massouma joué Kimbangu. Do yé aza Kimbangu te mais en tant qu'artiste interprété Simon Kimbangu. Alors déjà première volume c'est bimaki suite et fin. Le 6 avril est sortie officielle nango et kozala nankamba
Nankamba na Nouvelle Jérusalem. Kasi na kati émission na ngai Jonathan Mukadi soko za nga d'accord ko tsinga na invité ba fanatique ya émission na biso ya qui fait quoi ba banazana nani. OK, merci beaucoup. Maman, bonjour. Bonjour Safari. Dans la caméra batu bangi ba yeba qui est Mamisa. Comme on Mamisa ngande na yebi Mamisa oko se présenter na émission. Comme on a merci d'abord. Comme on a Mamisa Lemvoka, Naza congolaise, née et grandie à Kinshasa, divorcée, mère de 2 enfants et une petite fille. Alias ML. ML 600, la big mama de la presse du pôle Malébo. Merci beaucoup Nabi que déjà Sarah Moussa ou Mamou Moussa ou Sabeti Maboko place Azali Safari na Kundole Libino Mama Mamisa. Mama Mamisa. Tonito yeba tomo na rayo Nanzondo TV. Moussa la ya journalisme au Banyangoka. Na bandi télévision en 1996 donc 96. Oui Zaki Nanonazaki Colabex, c'est-à-dire collaboratrice extérieure, une émission Star à la Une qui était une émission sportive présentée par José Lomami. Je collaborais dans cette émission, na Antena, et puis en 1997, na Canal Kin, là où j'ai conçu mon émission Être semblable, na Bandi Télévision Kuna, na 97. Voilà, conception nanga, émission nanga. En même temps, c'était ma conception et je la présentais aussi. Et puis à l'époque, Nazaki, chef de service marketing na Canal Kin. Après 3 ans, nae Kolongwa, Masalaki voyage encore quelque part. Après, nae Kozonga, tant na zongi, na Kisambe. Travaillé dans SMB et puis dans SMB on a beaucoup présenté Open Day, une émission que je faisais chaque matin et puis prêt à porter. Nazaki P chef de service marketing donc Naki adjointe et honorable Henriette Ouamou. Après wana bon natamoli mwa mingi après wana na Kolongwa tant on a longwe SMB na Nzondo na m'a représenté célébrité en vogue na Être semblable. Open Day na prêt à porter et Koyaki. Après tant na longue Nzondo na eko kenenanga Braza na ki na Nzondo na qui directrice commerciale na eko longwa na ke Braza babenga inga na Braza na commencé ça là na CB+, na bandaki nano en tant que directrice commerciale. Après, na comme directrice générale, il y a CB+, à Brazzaville. Là, je présentais 3 émissions. Nazaraki na Salut Week-end, Nazaraki na Être semblable, et puis na Célébrité en vogue pour 2 émissions en indépendant, na Tambola Ranango partout. On a base nayo. Base nangai. Après Mbata Mukolo et Kota na Brazzaville. Bon, moi, je n'ai pas été chassée. Nazaraki nanga bien parce que Brazzaville c'est ma 2e patrie, sauf que famille awa par rapport à la rumeur bandai ko courir famille bandai ko banga et tout et senga ka kena zonga. Je suis rentrée tant na zongi li suka na Nzondo wana ndako nanga tant na zongi Nzondo na fandi na Nzondo toujours directrice commerciale. Après na Kolongwa Nzondo na ke Planète Télévision. Planète Télévision et pas à papier Konzo. Dans la directrice commerciale, je présentais toujours la Planète Télévision, on va représenter qu'à célébrité en vogue. Après, dans Longwe Nanga, na Tikaki, na Pemaki Mwamukie. Poste wana nyo swana babando bombelo ngo kaka so yo ye. Donc so yo ye baba pesu yo. Koye ba musala ka sa batali CV na yo. Pona ko recruter mon total non CV. Tant on tali CV. Et à Batou, Nazami Paye, Panamago, ce sont des gens qui me connaissaient. Donc, ce bazunga baébike, Moussalo se te confier et ko salama. Donc, il y a là qui bongo.
après naye kokende honorable show nani papa nanga kombo kimi ya Horizon 33 aye kozwanga ye moko azwaki nga epa ya grande sœur ayebisi nga nalingi otravaille na chaîne nanga donc yo za journaliste nanga nazalaki journaliste na ye à part entière. Donc après naye kofanda naye kozonga Canal Kin là où j'ai commencé, mais na Canal Kin nazalaki na fonction te, je mettais juste mes émissions nazosala nanga na baosa apeka Salut Week-end. Célébrité nazalika ceux qui nazui motu moko na moni pena célébrité mo ya makasi na salle émission to sombi espace leki, mais j'étais là chaque samedi na partir à 10h. Après nayaki olemba na ngai ma télévision ngo nazui nalaki déjà ko coacher nièce moko, mais yaza asala journalisme na ULK bako coacher ye azali ko collaborer nanga. Après bon nazui émission espace natikeli c'est Salut Week-end o le kanati lelo na Canal Kin, c'est ma conception na pesi mwana asala. Après naye kofana nanga naye ko voyager nanga, je fais 3 ans et demi en dehors du pays. Quand je suis rentré nazongi ka nanda kunanga nazongi nanga kaka na bosani na kendeki pe Kin 24. À Kin 24 je présentais Célébrité en Vogue, mais on a pe nazaki nanga ka Colabex. En fait, je voulais plus travailler à temps plein, aller tout le jour na télévision na boyaki nanga nanga ka jour nanga émission, je tourne mon émission. Après bon na longwe Kin 24 né naye ko voyager. Na voyager je fais 3 ans et demi naye ko zonga donc na zongi ba master pe ba bisinga que non yaka to renforcer nzondo to matisa et tout. Donc na minute on a kana parler pour nzondo nga benga ngo ya lupango famille. Donc atoki so ke place simbi to zonga kana lupango famille pour papa mbino asombela bino lupango. Donc voilà quoi, nazana nzondo. Donc ça fait pratiquement 25 ans je suis à la télé. Merci beaucoup. Wana ndako tata na bango pasteur Denis Lesi asombela bango lupangu. Donc pasteur Denis Lesi place aux autres peso bambote. Merci beaucoup na Chantal Made na Brazzaville. Ya yo yangwana na bosa inte Okana boss Okana na Brazzaville. Okana mais biso to ngaka Okana Sandra Okana et à BGFI à Brazzaville. Moi aussi je te salue. Ben je profite aussi pour saluer tout le Brazzavillois, tous ceux qui me connaissent. Baninga nanga obaza na Brazza, Michel nanga Ami Zaiko, namoni Mami Mabele, Brigitte Miango, Karine Modjou, Nana Yale, Di Bijou, Françoise, donc Nadège Koutoupo, Jenny, Bibita, Mami Manzaka, wana penza base nanga na Brazzaville quoi. Sans pour autant oublier mon PDG, monsieur Edith Ebourefé, o yapesa kinga confiance malgré nekeka ezalaka, apesa ki vraiment nga entièrement confiance, ako confienga chaîne naie, et puis il n'a pas été dessus. Place azana en France, certainement à la YouTube, na pesi epe mbote. Merci beaucoup. Sarah Moussaou, to pesope bambote na mama eyenga, place bozali, j'ai tout eyenga, ba mega kibala. Poupette la blonde, motema junior wendo ya yangwana. Sikoyo na ba chaîne nyonso wana leki na Congo Kinshasa, Congo Brazzaville. Ba déception nini yo kutana nango na ba chaîne wana. Oiloko nini sala yo pasi poki. Oyaki ko décider no que non na lingi sous TVT. Ezaki nini? Déception. Bon, on m'a dit tango biso bandi télévision, to banda olia na mbonga TV. Donc maintenant musala fin du mois tu as un salaire, ou apena malade chaîne les yeux en charge. Déception, oui, aba patron musu na ko tanga kombote pour na respect na bango, et na ba patron musu aolobano likam dans un coup de tête azu décision na ye o ya lingika yangwana, et puis ndeti sikoyo biso ba o to umela na télévision toza victime ya ba CV na biso,
eza na bato misusu oyo lelo baza na bachaîne ezalaki bato oyo bandaki kodirige connaissant ton savoir-faire azobanga soko ye ta mosusu kotia ye mwa kale ta mosusu kosala so nini osani donc c'est un peu ça mais en gros moi je suis en bon rapport na bato nyonso que ce soit mes chefs avec qui je travaillais, que ce soit mes consoeurs, mes confrères. J'ai eu aussi à former, au bazar reconnaissant de l'eau. Ce qui est commis, c'est parce que yom to la qui ça kinga boy. Na autant que so clasté, mais tam sou na devant la caméra, on se tient comme ça. Tam sou ndenge nazai en dehors il y a télé naza marketeur. On dit ça pour gagner un marché, il faut on salaboyo to restructurer ba chaîne ebele to la kisape ezala awa ezala Brazzaville. Merci beaucoup na Mimi Matsuela moninga ya Alida Mabiala ya yongwana Keren Ntiala Nick Ntiala Joel Ntiala famille Ntiala Mobimba bino nyonso na pesi bino bambote Dani Ntiala Joel Ntiala Isaac Ntiala ya bino ngwana na pesi bana ina nyonso tu bambote mon vieux Elbas ya yongwana ba professeur nyonso ina na pesi bino bambote meskoyo oui ba déception meskoyo souvenir nini o tikakala na ngona mambo ya télévision ozana souvenir nini ya makasi kedo so vandi bo otala kangeno eloko waneza na zongo na nzela télévision ba souvenir ezebele d'abord eloko ba mingi relation on passe pas inaperçu donc koyeba na tam sozo kendo za na problème moko na ministère X ou bien na bureau X et rokotaka maman ya presse moi respect wana ezali moi ba ouverture pe photo ye bango ba biso mingi to bimaka libanda moi ba ouverture ezalaka tamso eloko yo koyi ko futa 100 mais par rapport na musala au futi tamso 30 ozomona ba souvenir ezebele nga na lie penza mbongo presse nga na lobaka ngo na mati avion na mbongo presse na somi mutuka na mbongo presse na tangisi bana na nga surtout. Donc souvenir à ma casse eza bana nanga et ben étude à bana nanga natang c'est bon on a bon à télévision et vraiment wana il faut qu'on reconnaître ango en passant on a pesi bana nanga Hermina Jansi Mbango Mbote lelo baza ba universitaire grâce à télévision koko nanga au jamais wana ma copine Curtis wana za ma copine ke 8 mars na pesi Pembote na zo profiter pe lisusu parce que j'ai une grande mutuelle ici la mutuelle dont je t'ai parlé à Brazzaville to fungola pe sur Kursalawa donc na bandi ko pe sa vice-présidente maman Solange Baraka Mbote na pesi maman secrétaire générale na biso Kasota Esther Tania Mbote na pesi ba membre nyonso amba Delphine Mbote na pesi Papa José Wazali Azad président d'honneur na biso na pesi Mbote Papa José Bengo Papa John na pesi Mbote to pesi pe trésorier na biso kala la oui mais na uta olanda biso na bino bozo lataki ba pembe ezalaki wapi ezaki na manifestation mo boye na kati émission na yo otchaki mo extrait wana d'accord mo extrait wana ezaki échange de vœux et à fraternité quinoise parce que nazali secrétaire général adjoint à fraternité quinoise qui est une grande association yango ndezaki na banakin yango nde bon moi na banakin te na mwanakin on est à siège na biso je profite pour dire bonjour à mon président Alain Boussi mes VP Kamba Pelé Binano Jano na pesi bango nyonso mbote papa trésorier Floris Kamalando na pesi bango nyonso mbote tout le membre ya fraternité quinoise Romain Bayo Fredo Mupatibi Bibish Makoma Germaine Lusangi na pesi bango nyonso mbote mokata kinga Amiza iko c'est ma mutuelle na sisa iko pia bato na ngambote te Amiza iko yango nde olati liputa ya Amiza iko on a lati Amiza iko ya Brazza na moni yo asongi Amiza iko à Brazzaville na pesi bino bambote place bozali Amiza iko à Brazzaville bomoni ki azana Congo mais alati na Congo Kinshasa a valoriser bino alati pe uniforme na bino ya Amiza iko o ezaki ya 2018 je crois
2018, oui. Oui, à 2018. Monique Nasoya. Oui, ça, 2018, c'est vraiment une grande association, une grande mutuelle, tout ça là qui est en Braza parce que, tu vois, il y a un groupe, il y a Bateau, Bazaraka, Sozo, Leka, Zaïwa. Donc, comment le là, un jour, mon coboy. Et nous étant de la RD Congo, on habitait à Brazzaville, tout ça qui, tout kanaki tout ça les locaux, on a pour la tache noire là, pour faire voir à ceux-là. Au Bafingaka. Ok, donc ami Zaïko wana eza ya ba Congolais ya Brazzaville te mbemeza ya ba Congolais ya RDC. RDC condition nango ezali soit ozali 100% RDC ou aux Zaïko. C'est-à-dire 50% du Congo Brazzaville et puis 50% du Congo Kinshasa. Tout ça là qui est en pour enlever Tachouana pour faire voir à nos frères et sœurs que Bazaïrois ce sont des femmes comme tout autre et parce que na quatre même tout ça ma femme entreprenante, tout ça na ba femme d'affaires, tout ça ngamoro na journaliste. Donc tonga to la kisa que tout ça les locaux ana pour no lobake biso nyonso tosalaka bozoba te na bamboka mopaya eza na bafemme baza réfléchir respectueuse comme biso donc voilà quoi yango eloko yango mpe toye nango awa tocheka ami Zaïko parce que pe tokozala na ba congolaise oyo baza 50-50 donc bakoyi mpe kozala intégré tokoyamba bango ka ndenge ezalaka donc voilà. Merci beaucoup merci beaucoup mais sikoyo au commission na théâtre neni malamoko longwe pas au tiki média mbamoko pou au commission na théâtre les titans il y a présidente Sarah Moussaou place Azali Bambo Tebele natiki télévision té en fait nga monde ya théâtre na kotango depuis donc je peux dire ça peut faire plus de 20 ans. Mais na banda ko sa théâtre été Sarah c'est ma copine. Donc à chaque fois na banda tam sous tournage boye na VS na qui n'a accompagné bango dans temps wana bazana ba malasi paix à son âme na ba fololo donc na biso ça les théâtre et tout. Et j'ai tout yenga que je salue à passant na pesi pe mobile na ombote ya ebika ndenge ni to solo laka. Sarah c'est ma copine. Bon, il y en a bien une copine, c'est une sœur pour moi parce que ma kota penza na kati ya famille na bango et tout. Après de temps era kolongwa na yepe pa VS et tout. To ba komona na biso. Après je me suis dit mamisa yo umeli pe na magamba théâtre ngana na ba nini moko na sali groupe na lengi yo opesanga coup de pouce. Ngabi c'est problème ya te. Toye ko sala toye ko banda na moni peke esimbi. Na joué au moins 5 pièces na Sarah. 5 pièces c'est baro le kana RTNC. Bon, tango pe ayaki kotika ay razongeli lisusu et sali que ngape na zongi Kinshasa. Na zongi Kinshasa na fani na Kinshasa ayebi singa le sunga bon en tout cas je te donne ma main forte, il faut tozong ça titan. Le titan de Poul Malebo. Moi, je suis en Poul Malebo parce que moi, j'étais à Brazzaville. Okay. Donc, il y a une actrice Moron Ngambo et tout. Donc, il y a Brazzaville, na ba frère Sarah Moussaou, to na ba frère yo moko zo katsa zo ya tourner ba séjour. Eza ndeko nangai. Ya ndeko nanga na mandai ko ya quand je lui disais qu'il n'en pas son main forte. Ayi mo na za qui son sponsor na yesusu afutenga su biete. A futa bien nanga na ye ezaka loi de kono azo sale loko yo pour contribuer à même moi pierre à l'édifice. Donc c'était comme ça et de temps en temps peut-être Erwana Faustin Zabanga Zaraki Zable moi la peta msusu na kende boye oh ML futa ta moi cano à retour à Pesinga mais que c'était pas conditionné le roi na il faut loger ngana kinoise et amboka nanga donc so ina yena ngozanga place en fandate donc c'était comme ça nde bandi ba répétition nzambe pe nenga lobaka moi c'est abongami na molongani abalaki mobali abengisi yaki tango akei ancienne na titan c'est moi nako lukate na monaki combien se débattait pour ne loko na baki eloko ngo kufate donc nga nazui yenda tozoko ba talate semaine prochaine si Dieu voulant to banda ba tournage pour na to banda ba pièce yo tozaki nango déjà ko répéter et tout.
Donc Mami sa présidente il y a groupe Le Titan et na kati Le Titan au sali comité ya asika oyo Sarah tikaki ekoyi na mai. Sarah tikaki comité te. Ah bon? Non. Sarah tikaki comité te, Sarah zaki présidente et puis azaika na ba collaborateur abengaki conseil de sage qui est vice-présidente soyini te. Ngana présidente na vice-présidente parce qu'il y a une présidente qui est Sarah. Mais si vous la milite Sarah zate Nazaka vice-présidente, nazo représenter. Est-ce que président aroyaka soutien donc groupe wana etikali yayo. Aroya soutien mamu Sarah. Ah aliambala na ya kanselo luzuki sasa. Agoya pour Fandate, elle peut venir pour des vacances, même pour un mois na toko sa mambo belé. Et puis nous allons là on est sur poto sala. Tous en vidéoconférence, elle émet ses idées. To pesi oya biso ye pa ceux qui azana likambo bakisa abakisi to landi ba directive na eza vision na ye to ko bomango ta. Mais est-ce que na ba tournage peut azo contribuer kutinda moi eloko na groupe ndenge zala ataki mukolo groupe a kutinda kaka Sarah qui poto il y a même pas 3 mois. Donc c'est pas dans 3 mois nda okende moi bandi ko bukate. Il faut afandisa na makambo ndenge ka izalaka. Après, soka bandi kayo, autinda kat, soka tindi en liquidité, autinda ta nature. C'est que ça te le quoi ya bino koli batinda ki ba melite. Wana on y a titi. Wana on y a titi. Lobby que non ba melaki, mais assez jitfié. Ngana lobby lote. Je n'ai pas cité le nom de quelqu'un. Pour bien na mona rabino timuta poto sora tindi comme on batinde la ngelo ko boy. Ya biso eza sora tindi, biso eza un système à vidéoconférence. Nazo tinda eloko boy. Eza ya mutu boy. Mutu nga yebi ketango eloko ezo koma yange eza boy. C'est tout. C'est quoi bozo répéter wapi bozo chaîne pour Sarah Patika Gibino pe na chaîne était. Et Sarah a tikaki na chaîne T parce que to banang na tournage mais c'était déjà des trucs acquis disons si ba yokanaki na rock bodon bokabela que je salue mon grand donc une fois le produit est fin prêt donc enotika ngo le canal Libaya TV peut-être peut ko le kapé na nzondo na ba chaîne ya YouTube. Merci beaucoup na Ani Matalanga yongwana et na busanité viens ngai anniversaire eleki hein vie to melite biso bana kin to ko melara to lobby que no to ko récupérer oui bien oyo yebi mutu na lobelo yebi na tangi kombo te vieux moni a combien agité na esenga tangi kombo. Jamais n'a pas à l'agiter parce que moi je salue mon pote, mon frère Patrick Amanda depuis États-Unis, Armelo depuis Paris, Mireille Bessobo depuis la France, Lydia Sinda, ma copine d'enfance depuis la France, Gisèle Polossou, Moninga Yabomoana depuis la France, donc Baza Ebele Kuna. Tant que continuer, je salue ma famille et je présente aussi mes condoléances à mes cousins. Mon oncle Ranga va être perdre maman la famille Fumu et Pumu. Je vous présente vraiment mes sincères condoléances. Doudous na Londres na Pessiombote. Warco de Best officiel. Warco de Best babi musicien prophète. Bambote Belé kuna na Londres. Merci. Merci beaucoup Navie Nanga doyen Mafuta Christophe Mafuta anniversaire eleki Tobo sanité. Ni faut opesa ngai. Awa yo bwaki na chaîne na ngai na chebiso tango ba landa we ba kopese lo code est-ce que ngana weba vient nga Christophe Mafuta yoki sikoyo bozo tourner kalaté oui donc bo banda na pièce ni o ka ba pièce saratika kito bino mo bo banda ba pièce na bino mo bo créer. Est-ce que ça na batopé ba longwe to baka bactère au kaka saratiki to bo recruter sous bactère mususu to recruter l'autre ce sont le même tête au saratika to recruter ni ya tike loko na
Non, en fait, on travaille avec ceux-là qui nous donnent leur main. Donc, on avance avec ceux qui veulent avancer. Oya Lingi, Azana, Bissolongo, notre porte est grandement ouverte. Oya Lingi n'a été, on retient personne. On retient personne parce que personne n'est indispensable. Ok, tout le monde tout remplacé. Donc voilà. Merci beaucoup Fanny Lopez et ba condoléances belé place aux arts. Autobung sa grande sœur Azali actrice membre ya groupe Le Titan. Tozala ki wana chaîne na biso ezala ki wana ezaki ki présenté par ya Safari Nzinga mobala liku mambala mwindo mbala sazi dokinot. Toza lelo le 8 mars journée ya ba maman to moni po lati Zaiko Braza. Lobata ilo moke. Mais fona songi na ngefutaka. Kisongi nange futaka so milanga ndaku na manzili so mbule beti ndaku echoli ta l'avantage. Ta l'avantage. Donc le 8 mars au lobby ni pona ba est-ce que le 8 mars au côté ya muke non ba mama pona le 8 mars parce que bitumbe bimi na ba ndaku likolo kaka ya liputa. Bitumbe bimi même donc ba mama ba salivé ba sali ba ciseaux donc na ebité yo en tant que maman. Et puis aux comme ba société ba quoi ba association belé il y a bana mibale na basi na kati mais yo en tant que maman lo banini na mwambo yele 8 mars pesa bango na conseil. Non, au Moni il y a beaucoup de gens qui confondent. 8 mars c'est pas une fête. C'est pas une journée donc c'est pas la fête de femmes. C'est une journée où les femmes doivent lutter pour leurs droits. Le 8 mars, ne signifie pas porter le pagne. Ça, c'est une conception purement congolaise. 8 femmes, 8 mars, journée où la femme doit se conscientiser. Donc, la femme doit faire une introspection, être plus féminin et ne pas perdre sa féminité. Donc, vivre la parité dans l'équilibre intégral, l'égalité n'est pas l'uniformité. Donc, une femme représente la douceur, l'obéissance, la sensibilité, la tolérance, la fidélité, la finesse et la soumission. L'égalité n'est pas une ressemblance. On ne doit pas se ressembler aux hommes, mais on doit quand même revendiquer nos droits. Parce que la femme n'est pas faite pour la cuisine, non. Moi si Azali Moto Oyo Abakisaka en plus, raison pour laquelle on nous appelle deux aides semblables. Ce qui nous embête Lobaki, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut qu'on lui fasse une aide semblable. C'est juste pour voir que l'homme sans la femme, il est incomplet. Alors yo maman aux appemeni à papa, c'est pour faire quoi? C'est pour réclamer les cabellos, c'est pour réclamer les fonds de teint, le talon, je sais pas, le pagne et tout. Non, tu es là pour compléter. Parce que ce qui est là, moi si vous avez que mon bal nanga peut-être salaire na est à $100, mais ma besoin na biso est à 300. Yo sanini. Zoa $100 wana comme ça on m'a yélé et comme à 400. Pesa ba idée constructive. Kozala wana kati so omoni mbongo yo moni elamba, omoni mbongo, omoni portable, omoni mbongo, omoni bijoux. Tamso la takame ozobota bana lopango te. Donc moi s'il faut apporter en plus na kati ya monine, la femme doit être la première conseillère. La femme, il faut revendiquer droit naie tout en respectant son homme. C'est-à-dire droit nangai ezali que mobali nanga il faut alinganga. Mobali nanga il faut s'occuper nanga. Mobali nanga il faut alinga bana nae, il faut prendre soin de la famille nae. Mais est-ce que mobali on a pas prendre soin de la famille nae? Quel est ton apport dans tout ça? Nous devons nous poser des questions. Qu'on soit pas là seulement, l'autre monde batailleur baza vraiment inondé, submergé parce que moyen rosa les athées. Donc voilà. Merci beaucoup Namoni Jonathan Moukadi assez salinga déjà systématique oui tant parce que déjà Montréal et Moukadi kuna sala déjà basine nae et kaka ndenge zala kaka maman occupé sa numéro ya contact moi bato kaka ndenge zala pour déjà bado boire déjà album déjà Namoni que album est comme presque na fin na habité ce qu'on continue sur album
Album. ndenge ozobwaka wana opesi numéro ya contact bato oyo balingi basoutenir les titans les titans pour le Malebo oyo etikali na maboko ya mama mamisa ye yo azawa donc bosunga ye. Oui, merci Safari. Balobi, l'homme ne se suffit pas à lui-même. Tous a vraiment besoin de soutien à Batunion. Tous a besoin de soutien, que ce soit soutien tam so bayoki ka abeta matola mbongo. Non, soutien zaka mbongo te. Tam so opesa boko benga pe bo pesi biso pièce moko. Boko benga pe bo pesi biso ba bo émettre ba idée moko pour l'avancement. Bo pesi pe ba suggestion na mais tout comme pe boko yi kotinde la biso pe ba code parce que pour faire le tournage, pour faire le montage, même la répétition, ça demande de l'argent. Tous en a sponsoré jusque-là, pas sponsor en abisso ezaka abino, ba partenaire na bino, na biso ezabino. Donc à tous ceux-là, oya koyoka mbela oya zana besoin ya contribution à contribuer pour la bonne marche de Titan. Et puis à contribuer pour la émission nanga tamso koye la tinde langa caméra donc on ne sait jamais chaîne nanga YouTube eza ML600 télévision ML600 donc ML on est allé abréviation ya comme nanga mami salimvoka na 600 parce que il y a une Mercedes ML mais 600 ce qu'on on basala ngote donc ezanga je suis la seule la big mama donc ML600 télévision. Numéro nanga à contact est plus 243 85 34 58 324 plus 243 85 34 58 324 Facebook nanga mami salimvoka donc s'il vous plaît les aventuriers abstenez-vous. Eh oui. Aventurer vraiment beau s'abstenir. Donc beau s'abstenir. Tout ceci déjà. Oh ça dernier mot dans. Oh déjà. Ah. Je salue aussi ma famille l'Invoca. Place nyonso bazali ba l'Invoca na pesi binombote baninga nanga nyonso ya ba basketteuse na pesi binombote baninga nanga nyonso. Vous avez fait na domaine ya basket. Oui, baninga nanga nyonso ya ba judoka na pesi binombote donc ba sportif nyonso boye baka ndenge ni ezalaka na pesi binombote partout bozali na kotanga ba komo na minote boza tellement ebele so na banyo tanga to kozwa ta 4 émissions pour aimer la moto abatu. Safari, je te dis merci pour cette considération et puis vraiment nandenge ondima ki Oponinga, merci. Merci na papa caméraman, il s'appelle Jonathan Moukadi. Jonathan Moukadi, string ou bien Moukadi tout court. Ah d'accord. Donc azali Jonathan Moukadi, Mike Moukadi wana okoye ba ipe na Canal Kin. Mike na Canal Kin wa Moulay. Oui. C'est son frère. Oui. Mais il fut mon réalisateur, on a pena batonangai. Oui. Donc mais permets-moi quand même et ça ba chef nangambo te bato tout na ça na Mike. Pardon Jonathan ko katate. Na pesi ba chef nangai en tena mbote. Na pesi ya Babi Tété parce que quand je travaillais à Canal Kin, c'est elle qui était le DG. Mais Mbote, na pesi le pasteur Denis Lessimbote, monsieur Ekonzo Papi Mbote, na pesi monsieur Toussaint Mampaka Mbote, na madame l'honorable Henriette Ouamou, na pesi Mbote, na Bosanina. Na Bosanina. Madame Mwamba, Madame Mwamba, leur repose le cœur de Freddy Mwamba. FM. Sarah Moussao, je te salue ma soeur. Tu sais que je t'aime beaucoup. Tu es là. Ce qui est les titans dans la kin, siège zap, vous avez un siège? Ben, tous en hôtel Phoenix, dans bon marché. Donc, ce baillé, ben, mon abisso. Merci beaucoup, Karanenge Zalarara, Anima Talanga,
longine matalanga famille matalanga mobimba famille pa mabele famille binda bino nyonso na pesi bino bambote. S'abonnez-vous massivement na chaîne Nabiso chez Biso Télévision. Chez Biso Télévision, s'abonner massivement chez Biso Télévision et s'abonner aussi na kata émission Nabiso ya qui fait quoi. Ceux qui soyez tokomona na mbalasima. Bye bye. Bye, bonne fête à toutes les femmes. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya chez Biso TV oui malamu na émission na bino réponse à nos questions yande ko na bino napesi moyini na nga mbote moyini bonjour moyini na nga bonsoir. Chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo.